Mbote mingi balandia radio Lisanga bozali kolanda oya bino radio ebengami radio Lisanga pe esalamina fondation Lisanga na mokolo ya lelo oyo tokutani na bino lisusu awawa jeudi le 12 Yuli 2012 ba mbote mingi bisika nyonso bino bozali na kati ya bandako na bino na lolenge bozali kolanda oya bino radio esalami na kati ya mboka ya Amsterdam Damsko nde tubina bino ete tosepeli mingi lolenge libanda temps ezali kopesa malamu malgré mbula ezali koyaka mike nde ba mbote mingi penza Chez Steve Binga Libula Metro Ishoi na kere nyonte Eddie mon cher Boras L'animos Cercle musique Lombier Itualité bana Saint-Paul Toujours meilleur Toponi akunga okamba Bana Saint-Paul et papa au fleur Akunga Biso bana Saint-Paul Toponi o papa Tolingi boboto Tolingi boneko Tolingi esengo Tosengi lisanga Boboto Boneko Esengo Ndeko moko auti kobenga biso ndeko bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Ouais, boni. Oui, naza malam. Merci. Est-ce que maman, est-ce que oki kopesa kombo na yo d'abord? Oui, comme on a Lisa, nazaka à peine à Amsterdam. Maman Lisa. Oui. Dans la émission chaque semaine. Mais ils ont un problème moko boy na ebitenga vraiment tungisanga mingi. Na yo karango mingi na biso ba congolais. Ndenge to bengaka Laurent Désiré Kabila, non papa Kabila, ndenge ba bengaka libérateur. Siko nga susi ndenge ezalaka na yeba a libéra nani na Congo wana. Nde ba pesa ekombo munene wana ya libérateur. Ah, donc wana mutuna na mama. Mutuna na nga yango wana parce que na yokaki tangu moko na yokaki ke non soki bozana ba idée ou bien ba astuce pour couper ça. Comme tout à ça, fait. To débattre un peu na radio, c'était ça. Tout à fait. Donc oui. mutuna na aussi si je comprends bien Ozo loba ozo tuna pourquoi te bengaka Laurent Désiré Kabila libérateur. Voilà, c'est ça. OK. Bon moi ça va les mingi ba expliquer ngana nous libération na ya libéra nani to ba nani na Congo. Soki na kokota mwa moke tobengaka ezali na ba congolais ou ezali lié na radio Lisanga. Non, ça bon mon ayoka na banzembo ba bengaka libérateur. Bon, je crois que dans les radios Lisanga pesina yoka quelquefois libérateur Laurent Désiré Kabila yango etushaka mingi quoi. Et tout changa mingi ko ka kombo wana ya libérateur kombo munene kitoko ndenge wana baso pesai yango na lingana na yeba libération na ye wana sala po libérer banani. OK. Bon, mutuna otuni biso ezali mutuna ya malamu mingi biso tokoluka ete tosalela yo ba recherche pona toya na réponse oyo ekozala pe kilo lokola mutuna ya yo ya kilo oyo efandi na kati ya poche na biso na ngonga oyo nde tozali kosala na yo rendez-vous jeudi oyo ezali koya nde na komemela yo mutuna na question oyo opose biso awa na radio Lisanga na mkolo ya lelo. Ceux qui nazali ko se tromper te nazali komona ete ligne ya mibale za kofungama tozali na moto na ligne. Non mais avant je crois que temps vraiment il nous reste 4 minutes
Mais avant de kende na ngana pesa. Donc d'après moi parce que maman atunaki motuna na epa batu ya mayele mingi. Bon nga naza mayele vraiment mingi te mais pour notuni mutuna wana pour notuni mutuna wana ngana ngana pesa réponse nanga d'après façon nanga okanisa. Omoni pour nga hein, à titre personnel, avant tout yamba moutazan en ligne directement parce qu'il nous reste que 4 minutes. Oui. Donc pour ngai à titre personnel, hein, nazolo bana contre radio Lisangate, to na contre abatu ya mayele te, mais nazolo ba titre personnel nangi kolobake na bengaka Laurent Désiré Kabila les faits hein, parce que Azam Wei atiki biso vraiment que son âme repose en paix, mais Azali mutu oyo ayaki ko libérer biso hein, ngai na bowumbu oyo tozalaki nango na se ya Mobutu. Donc Mobutu azalaki 32 ans hein, mbula tukumi satu na mibale na pouvoir. Mutu moko te azalaki ya mesure ya ko longola Mobutu parce que les gens to oyebi tang ba mama ba banda oyembela Mobutu que to bakiseli yo santa to bakiseli yo 100 ans to bakiseli yo 100 ans. Mais après moment tout monde qui Mobutu mama benaye ba mama ba papa ba banda ki kolela abalaki ko abanda ko sala mama be ko boma ba étudiant na Lubumbashi ko sala ba mama be alors ba to balemba ki. Mais Laurent Désiré Kabila ponanga na benga ki libérateur parce que ayaki ko bimisa biso na kibo wumbu oyo ya Mobutu. Mais ti lelo na regretaka liwa na ye oyebi pourquoi parce que azalaki na mambo ebele ya kitoko ya kosala pona mboka wana mais malheureusement liwa bayaki ko bomaye noki. Donc mais je crois que jeudi prochain tokozala lisusu lix ya kokende osala ba recherche ya makasi pona yo tamso la réponse musu tozali pe lisusu na mot na ligne oyo azana biso na merci na oraté te mais okozala en ligne otika na ligne tamsusu hein. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Mais je crois que ndeko azaki na biso na ligne akei. Nde mama kombono nani? Lisa. Ofandi wapi précisément? Dans Amsterdam nini? Amsterdam Nord. Vraiment maman mbote pe bonne soirée. Je crois que ceux qui Orozala na lito ya pete ndenge papa na biso yesu kitongo ya zalara obenga biso jeudi comme ça Orozala na et encore en tout cas bientôt mais comme moi débattre en OK, vraiment merci beaucoup, nous sommes arrivés presque à notre programme. Bonsoir. Merci, bonsoir. Allô, bonsoir. Bandeko Balandi Radio Lisanga. Zali na pokwa le loi lisusu ndenga bomesa ona bino boko keza bino yesu kitenge na bengi pona mokolo molekati ya mardi ndenge ndeko mama moko abengaki pona atuna motuna na ye na likambo ya Laurent Désiré Kabila ndenge nini ba biangaka ye le libérateur solo toko mekaka na bokuse pona kotalisa na ndenge bato bamonelaka na likambo yango toyebi biso banso na histoire ndenge lekaki ndenga yaki pona ko sukisa règne ya Maréchal Mobutu Sese Seko Kumbwendo wa Zabanga na Mandoki oyo baike bamonaki yango libération na pouvoir oyo babengaki dictatorial ya Mobutu na basusu nde bato oyo pe bazalaki sima ya Laurent Désiré Kabila bamonaki ye mobikisi na lolenge wana babengaki ye libérateur kasi ezali pe na mingi oyo batalaki kaka na ntango wana pe basusu baye kotalela na bantango oyo tozali na nsima bamoni likambo yango lolenge mosusu baoyo batalaki na ntango wana makambo ebandaki kosalema balobaki ete koya na mandoki mpona koluka kolibere moto oyo ata soki bolobi azali dictateur kasi
na tango batiaki pe processus ya démocratisation ata soki ebandaki kopusana te na ndenge bato balingelaki, bato bayebaki ete koya na mandoki mpona kozwa bokonzi ekokata pe baprocessus wana nyonso ekofandisa nango mpe lisusu dictature mosusu. Mpona bato oyo bamonaki yango deja na ntango wana, mpona bango Laurent Désiré Kabila akokaki kozala na ye libérateur te. Po ezalaki likambo nde balobaka masanga balongoli yango na molangi moko batina molangi mosusu, kasi eyebe masanga moko wana nde soki omeli ezaka na effet moko. Donc libération na sens wana ezalaki te oyo ye akokaki komérite titre ya libérateur. Basusu pe baye komonela yango na nsima koya komona ete bato oyo batiaki ye maboko po akoma na Kinshasa akpa bokonzi wana ezalaki Rwanda, Burundi, Uganda, bango baye batikala na mabele makongo ti mokolo mwa lelo oyo boyebi Rwanda ndenge akosoutenir rébellion kuna na Est epe ba-infiltre bato na bango tina au sommet ya l'État. Libération yango oyo bato bamonaki oyo akoya nango eza te, kasi afungoli nde porte na bafenetre na occupation na mboka oyo bato baye komona yango na nsima. Nde basusu ata soki balingaki bapesa ye to bapesaki ye titre wana liboso baye koretire yango. Ndenge na babaki liboso ezalaki na basusu basi bamonelaki yango na ntango wana lolenge wana kwa na mandoki oyo bamonaki ete bakoya kopesa titre wana libérateur te. Wana ezalaki mpona koexplike komonisa na bopolele na likambo ya Laurent Désiré Kabila soki aza libérateur to soki aza libérateur te, ndenge nini basu bamonaka ye libérateur, ndenge nini bayike mpe bamonaka ye libérateur te, kasi ngai na ndenge na lobeli wana réalité soki totali ndenge ayaki na minduki, ndenge makambo eza na mboka lelo na batiaki maboko, toyebi yango ete stratégie ezalaki na ete na ndenge ye azwaki soutien na ba pays voisins na mandoki mpona koya kosala lolenge wana pe kotika bango wana. Donc moto azaka libérateur aliberaka bato na boumbu na mabeka sazwaka bango na boumbu moko po akotisa bango na mosusu te. Toyebi pe bato pe bamitunaka na likambo ya ki-hero na ye oyo pe ezalaka pe na batiaka ngo na dutu na ndenge moko pe na kasi wana na kokota ngo na bozindo te na suki be wana na likambo ya Laurent Désiré Kabila libérateur ou pas. Nde wana ezalaki effort tosalaki na ndenge na okaki bayeba biso mokomo mardi balobaki ete balakaki eyano eya yango eye Radio Lisanga toujours fidèle na bino balandi Radio Lisanga pe pona fidélité na bino matoyi na bino ya pete bodwi kwanga pamba te po bojangelo kwa kolia nango nde bodwi kwanga na eloko kwa kolia nango bazaki ba bino skitenge poko elamu na tiki bino machine na RF a clôturer programme na ye pe kaye nous place aux alliés poko elamu bye bye.